bien mutu liwa na ya kufi liwa muta permettra liwa ya nzambe peu importe circonstance ya kufi nzambe muta permettra ki bato basanga na complot balia etote soki nzamba permettre te ka kufa nga kufa te peu importe complot donc le kola nzamba permettra kufa akufi liwa nzambe c'est tout clasher bibemba bibembe na bino ba hypocrite ba jaloux na ebité na kisasa open on que la montre jalousie par rapport à nous pour moi ça la jalousie numéro 1 et ça problème T numéro 1 kufaka sur la table ici là non T là c'est vrai mais ya koloba kekena alors on a bisika kenena ngana to zakite so ba kenena ken piana ne ken piana mtayebi mais biso na yo to za été moi to confirmer ngo ezate alors ngai pe na été pour na confirmer que non ye muta bomaki parce que liwa ya mutu to muta kufi faut kotala ba anglais clasher sur sa mémoire et puis on veut que balongolanga en tant que journaliste soki bo on doit continuer ko sala pe ba émission ya ko finga abozo so zimbongo no tina matanga omi kangite tozala maele to comprendre mama kambo DKM Flash TV awa sona olo tondite ko mekate na DKM Flash TV Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour avoir des informations bien. Oignon se peut sera conseil beaucoup on a DKM Flash TV. Vous abonnez belé vous baliba mon orgasme mon côté musuté au ba théâtre au ba gag au ni biloko oignon se beaucoup on a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yomutovai na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, Tofongoli, YouTube na biso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commande masolo. Ba oyo linga kaba musicien au commande ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commande ba on a 4. DKM TV masolo. DKM Flash avec Barbine Momonzi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement quand vous êtes dans le bar. Si vous avez tomber la vidéo, vous s'abonnez. Appuyez la cloche de notification. Chaque fois que vous avez un quota, vous recevoir en temps réel. Merci à notre boss David Ekanyama. Merci à notre caméraman. Dieu merci Maemba. Merci à tout le monde. Bandeko Bolingarabiso. Biso Peto Lingarabino. Vraiment, les lois en amourité. N'a un bel bino normi et yaba. Consort n'a pas trouvé qu'un peu par rapport à l'actualité. Oui, il y a Internet. Paix à son âme. Angelica Madeleine. Madame Oazaki moko na biso et lelo tozana eli susute kane toloba comme mon message nzambe nda pesa kanzambe nde azwa katozana conseil na ngato komeka mpe ko sala ba analyse moko ya bato mitu ezo sala to ba nini esengeli to sala na tango ya liwa ndeko na biso oya tiki biso mama na biso grand tier na biso ya na biso leki na biso vraiment to komeka mpe ko solo la to yeba niveau makambango ezokende vraiment mabe makasi yango toye to mekampe ko sola na bande ko na biso balanda biso bonjour Nomi. Bonjour Barbine Momondi, Madame Aboupia, la capricieuse de la presse. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. La chaîne Abisso DKM Flash. Et je dis un grand merci à notre boss, le boss de cette chaîne bien sûr. Et puis, Kanyama. Il y a Général Kanyama. Papa Kanyama mbote na yango wana na yebike bakuma Kanyama ya mo bangisa biso et puis na pesi mbote na batu surtout balanda la chaîne na biso bo continuer vraiment ko s'abonner bisika ande bozwa rappeler ba actualité bien donc ça biso bien merci na bino bozara toujours attentive na yebike tant bo mona biso bosa ba écran bo sepela biso beto sepela na bino potaka biso sans bino donc moi ma plein vraiment ba commentaire na bino ça la biso bien et puis ça biso sous courage à rozonga ko sola na bino lelo tozo beta lisolo Angelica Madeleine na ebité Nomi eyaba e salondeni ko mona bandeko na biso o bozala kana ndeko boliana ndeko bolana ndeko peut-être que là c'est trop dur mais bozala ndeko bo passer ba bon moment et lelo ndeko azate malgré ba rancune est-ce que c'est important faut y na télévision ko bete la biso ma solo to ko bete la biso ba guerre d'esprit o bozala kana on ndeko ya azaka en vie est-ce que c'est important? Voilà, premièrement c'est l'immaturité et deuxièmement c'est manque de l'amour. L'immaturité, pourquoi? Parce que pour une personne mature,
à comprendre que na moment où batu ba na passe peut-être biso corporation journalistique to cause na passe wana mais l'équipe passe ya bakolo matanga te donc to bo sa ba mamio surtout wana boya ka bo clasher boya ko se régler ba compte na nzela ya liwa ndeko na biso bozo tia famille wapi ah barbine mon photo zala batu ba na passe ba olela c'est vrai ba différent ko zala c'est vrai ba ranking ba querelle ko zala mais il faut to régler on après matin parce que ça c'est pas le bon moment pour le régler en Mouta Koufi, nanda Mali, et là ça n'a pas Mouta Koufi même pas un jour. N'a pas heure seulement. Ba émission bandi. Non seulement tout ça les émissions pour nous annoncer la bateau balanda biso que non, tout ça éprouvé tout bonissime qu'on a biso tout ko bien important pour la biso corporation journalistique. Non. Bateau va préférer que ça la émission ya ba clash. Déjà dès la mort ya mutu. Balandi na okanga bandoki. Kingal muta bomié, kingal muta salaki, ceci c'est là. Oh, ce n'est pas bien. Pour la mutu za mature, ayebi ke liwo za nini, liwo za momani parce que tant muta ku faire za moment oyo, mutu na mutu, azu il faut avoir conscience. Eh, tozaki na Angelica. Ton dimete ke toko yoka subitement liwana e. Abele été et l'autre parce que à Koufi na zemi c'est vrai, beaucoup de gens m'avaient bêté qu'Angelica c'est na zemi. Et ben le to ba yo qu'Angelica Koufi et leur est bomi et d'attendre qui ko bota baka mwaki. Ozomonde. Donc ezaki liwa moko bo ezaki brite que ne to benga mort subite. Bolali bolamuki ka pour Angelica Koufi. Mais les gens se sont posé des questions à Bellini. Alors pendant que Batu Barolinga Bayeba, Angelica Makoufi na nini, Batu Babantu ko bimisa ba makambo. En tout cas c'est triste et un peu malheureux. C'est vraiment malheureux. Tout le bâti que tout le monde a. Na comprendre les gens qui ba clash tout ça là, tout ça là avec le cœur ouvert. On sait la pena ba clash na motema no mobi que no clasher mutuana on a kana ranking na ba jeter. Et rassemblant tout le ba que no ils ont ka base tonité. Et à peine mamba solo. Le long on a confirmé avant que solo moni yango pona ba bah na moni par rapport à acte de salama. Comment est-ce que mutuana kata cercle même batu ba finga. Batu ba le na kata morgue plutôt. Batu ba finga batu ba la kata ki mutu mabe pendant que biso toyebi awa so muta kufi azala za kindo ki azaka to ba ka ke azala ki mutu malam. Parce que au-delà du fait que zaki mabe azala pe na ba bolam na. Alors bolam wana de to remplacer la place à mabe. Mais so batu bo comme ici circonstances il y a liwa bon commission bisika moment où il faut régler ba compte mais c'est malheureux bon lingwezate bon bano ya tiki apena bano baza quand même mikolo déjà ba comment la compréhension bano ke ba querelle les autres salama ba dispute les autres salama les réseaux sociaux pour la maman na bango bozo mona ke botsa bango wapi balle la maman akufito balle la comportement ya mabeo batu baza ko afficher barbine tous arabatu au moins au-delà de tout conscience am tu fais ça là. Il faudra raisonner. Est-ce que les Cameroun ont la salle, l'euro n'a pas bimisa la monoconanga, tant que quoi la mato yaba les années. Est-ce qu'il faut bombarder aux années? Mais quelqu'un qui se permet à y aller pas vendre, à TP Kit naye, que c'est filmé, à sali pata, émission pas flété, ma sali pene émission penza, oh bah tu vois un monde en haut n'importe quoi. Ça c'est manquer l'amour en soi. Ils ont osé la bolingo. Comme ça c'est vrai Angelica a vu muta clash qui nae mais ils ne fait pas honorer mémoire nae mutu soit akufi za kana ranking te mo ouais za kana problème na mutu te mo ouais za kana ranking te mo ouais il faut tout tika ndana za pepele le mieux à faire pour nous ezaki que to sengela bolimbisi nzambe limbisa parce que de son vivant azaki na ba compte rendre na batu mais lelo akufi akei tikaka kenzambe olimbisa parce que ngai oyo nazaki na problème na ye mais de son vivant to luka tant bongisa te alimbisa ngai ngape na limbisi ake na paix et non to ça ba pasteur kutu asali émission moko azolela ba pasteur ba bondelier pour moi misko pa limbisa moto si akufu mona ka ke ezaki le membre ezaki sincère te alors bien pour nous plaire mutu ma vie faut to éviter ko sala le pour nous plaire mutu soit tu lobby non soit tu lobby oui avec tout ton cœur c'est ça pour après yango on sait quoi péter so pas limbisi to pas limbisi yango on y a mis combien de émissions sali ont clashé bibemba na bino ba hypocrite ba jaloux na ebité na kisasa open que ti la mutu jalousie par rapport à nous pour moi ça na sali jalousie numéro 1 ça problème té numéro 1 kufaka
Numéro 1, Koufaka. Mobutu a dirigé Mboko pendant combien de temps? 32 ans de pouvoir. Mobutu le lance en bon moïté. Combien de personnes? 6 personnes, 7 personnes. Mobutu le lance en bon moïté. Bakasa Fubo Banda pouvoir na Mboka. Oh, il est où? Le monde a militaire pour tout comme l'élo indépendant, RDC comme l'élo Oezalelo, il est où? Tous autres personnes na bango bango batitre ba héros ba mona ku tata na misute ki héros na bango lo ni basale na bango bazaki décoré à titre posthume. Ils n'ont pas été décorés dans la vivant na bango après li wana bango ba ko décoré bango pour dire que non tout ce que biso to sala na samo eza vanité. Alors à quoi bon ngala yela bando cracher sur la mémoire de Moweyi eza eloko moko eza inconcevable. Soit dans l'imisa, soit dans l'imisaté. N'a gardé qu'un silence, le quoi déjà tout au début j'avais gardé mon silence. Je le garde au Tina Souka. Ce qui peut-être que dans ça la émission, et dans l'émission pour nos ongles ça bateau giga. Que tu es tout si qu'on ça la beauté, aux ongles ça beauté. Les lots qui n'a pas ranké, n'a moi soit à Koufi. T'as les lois qui résultat la biche les années. Bien loko esali pasi comme na ndeko ya tikali ko panza famille na ye lelo soki ya kufi bana na ye ba otikala na nani. Mais au contraire, il y a le quoi azate ndeko no basala ne ba gueur bana na ye ba tikala na maboka famille na ye mais ye lelo soka kufi bana ne ba otikala na nani po Angelica tikala ko panza famille na ye a panza mais abosa ne pike ye pa panza ka famille a fali pou soit azara na bolingo soit azapena moto motema mawa azapena moto raisonnement salaka. Angelica Panza famille, oui. Après combien de années Angelica est au Koufani? Angelica n'a bimi ça ini. Oui, on habite. Ni dit on est bimi en neni. Et bima kala. En tant que moutou, pourquoi ne pas louer Angelica? Angelica aux sœurs nanga. Parce que na munoko la que na problème n'a été. Tant on le na problème moutou après on bimi ça maramususu, c'est dire la chose et son contraire. On le maramna contraire nanga. Ozomona. Pourquoi ne pas que Angelica? Voilà, tu as gâché ma famille, tu as gâché ma relation avec ma famille. Le long a comme abandonné à mon triste sort. Pourquoi? Parce que yom to salakiango. Ya na lingika on luko laver image nanga. To luka to bongisa. To que to luka ma famille wana to réparer. Elle n'a pas fait ça pendant qu'Angelica était vivante. Mais aujourd'hui elle vient pour nous sortir ces histoires là. Bah histoire ya bimisi le lot. Nous on n'a pas connu ça avant. On a bimisa le long ta kufina et ça là. Mais c'est quand ça a eu que l'œuvre t'es. Tu pas tirer au ça biso que mutu kinga na kufa ka bimeli nga mutu so akufia kei. So moni mutu akufia bimeli yo. C'est que ba esprit ba latin zoto. Les lots yo bimisa ba vérité oyo il fallait qu'il bima pendant qu'Angelica elle était encore vivante. Yo bimisa ngo le lot pourquoi on en fasse quoi? Et l'autre ils l'autre on a lobby ils a manque ya bolingo, on a manque ya maturité. Pour lobby et silité. Angelica yem tabomi était Angelica qui n'est nanda kwa nganga azaki na ba contre rendre na ba qui nanda kwa ba yako profiter na maloba ki Angelica qui n'est nanda kwa nganga c'est tout ceci c'est là pour que parce que Ken Pianande aye ko bimisa vérité on a ya loba que là c'est vrai qu'Angelica Zaki n'a procès, même à cela Jonas a confirmé qu'en Angelica Zaki n'a procès na Moutouana na Congo central, procès annoncé sur la table et ici la nanté. Là c'est vrai. Mais à Koloba Kenen alors en Abisika Kenen ngana to Zaki te soyi ba Kenen Ken Piana, ne Ken Piana mtayebi mais bisona yo to Zaki mo to confirmé ngo ezate. Alors ngai pe na été pour confirmer que non, yé muta bomaki parce que liwa ya mututa muta kufi fo kotala ba anglais nyonso. Elle avait une famille oh ya bande ko vivre na bango, il avait un mari ce qui Zaki mari ce qui bali na habité sur la bala qui est toté azaki na bana et puis yé moko azaki ne tamboli na na se moyo il faut royer ba tambola ki ndengeni amela ki nini alia ki nini asala ki nini lokola acte parce qu'on sait que Angelica a pu muta ba clash Angelica donc ça fait mitema ya batu ça c'est vrai wana to yebi yango alors quoi il y a mutu ko attribuer yango pas mutu déjà c'est quelque chose oh déjà il faut to longola parce que Angelica na nzambe ka ande mutu ba yebi eloko nini ekufa akufa ki kende ko bota yo sala ko kufa mais ndenge batu bazolo ba pa lobi azana ba dossier na maboko akobanda sala ba émission chaque jour ti ba ko bimisa na yango wana ozomba dossier za yebi ande ofungola ba congélateur na fongola congélateur na bisa matière à bio yebi ba matière à bio na akobimisa ngo ti mukolo ba sentir pas Barbine. Sauf que on sent la guerre na bateau bazana bon moy. Là c'est normal. Donc encourager ça là dans guerre na yo mais yeba kanini oloba. Mais il faut faire la guerre avec une personne oiseau yeba lisouté. Oh mai na makila ezate. Ce qui coûte ezaki ke akufi non ba mbomete.
là on peut comprendre que tu kolobake akoki peut-être qu'on appelle à 1000 chances au lamuka mais quelqu'un au daba bimisi biloko nyonso na motema na nini donc aitika le loko côté na carte et yo ça la guerre ya ba clash na moto kufi pour ça ni donc ça pour ça blesser juste car bano batikali ça c'est manquer la ba vie yango lo barbarbine là tellement ma deux vues deux personnes batalanga na lo ba mamoz important que na yo finga moto tant on finit mutu même nzambe na likolo a compter lo lisumu on lo bate que non aiza na okapona ba vue et akapona ba BST biso na YouTube to na comprendre lelo to sala ka makambu ya ba BST to sala ka makambu na mutema mo bato yebi que na ranking na mutu tel pour preuve bato ba sala ba groupe ba WhatsApp ba panzani ndeni pour dire que non bazana ba makambu bazana na kata mitema question en tant que humain atali kete azaki na bomo ya clasha kinga ngapele kechu na apela bato pe na lelisa mais lelo oyo mutaza lisusu te asa nini akufi donc nazwa ba mamne so to mabe wana na tsango na sima to sala pona honneur ya ndeko na biso mabeza donc j'ai le choix d'axi ki azaki na ronkina Angelica mais koloba koyoka bato nde bazoloba ke Angelica akufi mpo bakangaki ye chaîne bato babomisi chaîne toyoka bandeko na biso mosusu bandeko na biso bachroniqueur oyo baza libanda mboka bachroniqueuse oyo baosala balive babi Angelica ti akufa bongo eza mpona biso moko bajournaliste nde tobomisi ye parce que tokangaki chaîne na ye y compris ndeko na biso wana daye na kati ya complot bato bakangaki chaîne Angelica nde kosala Angelica esalaki ede ya mabe de le premier jour oyo YouTube atindelaki ye message et akoti recours YouTube arépondre eka chaîne ezonga te a penser wana nde Angelica komaya kobela asili makila et tout oyebite mekano wana ya lokuta batika oloko wana biso nde muto sala te biso to sala Angelica kufa te Angelica er chaîne ekangamaki ezaki pour azaki na problème à email ye moko lobaki on peut une émission mais bato babosani nyonso wana kasi wana Angelica na ina zemi asili boya barbine omoni biso to sala ba analyse to sala ngolo kwa bango nyonso tout to sala différence to yebake to abatu muna mtu ana mayele na yeme to ana mayele mote to sala très attention na mtu lobaki Angelica yo ti bakanga ke chaîne te azaki na problème à mail tango ayeko yebisa coach na ye masola Jonas problème à mail masola Jonas atini lettre mbala liboso baboyi nde masola Jonas ayeko yebisa bi pour la minute oyo esili na moni que déjà le croix atindi ba pesi réponse pour une fois batinda ramba la moko asilaki quand même espoir te alukaka contacter bato abengi mutu ayeko sala ke chaîne na ye fongwama ya mutu abenga baleine nda ko découvrir que zaki na tant ayeko découvrir que problème amel wana boye na bonde amela ki ba démarche ne chaîne na ye ko fongwama après chaîne Angelica ko fongwama ye moko asala émission abi bango bakanga chaîne te bakanga chaîne bango banani ngala zaki na problème amel soki Angelica kufa pour babomaki makile silaki émission sous Angelica ça qui est 2 jours avant sa mort l'hôpital babi live oui babi ba live ou asuka sali azaki na mbete hôpital ba retena qui est par rapport à makila et tout bon il na mbete hôpital sali live ndeni kapo ngambongo babi ba mission na tout asali na avant kufa asala ki na mbete hôpital parce que ba retenera qui est hôpital par rapport à ba casa mais est-ce que toi maman ba retena qui est hôpital par rapport à ba casa qui na ba pekisa ki koloba te pour ani ba pekisa ki ko sa ba live te pour ani lelo kande mutu akufi baye ko incriminer ngasi ko no boya hypothèse wana ya kozali wana eko attribuer mutu liwana ya akufi liwa mutu a permettre liwa ya nzambe peu importe circonstance ya akufi nzambe mutu a permettre ki bato basanga na complot balia etote soki nzambe permettre te ka kufa nga akufa te peu importe complot donc le kola nzambe permettre akufa akufi liwa nzambe c'est tout baloba te ke no bakanga ke chaîne yango esala ki souci wana akufi te soki ezalaki mpona souci wana seke tolinga toyoka lisusu émission Angelica te après avoir kokanga chaîne ye moko ayaka saki émission barbine totika okosela bato makamba moto tokozala même nzambe na likolo mona totika justice nzambe tongo bato ebele ba mema nkolo na liwa Angelica nga ba kufi lokwa Hitler na makambo na motema un point c'est tout ye moko ezalaki na etamboli na ye ayebe ndenge atambolaki lelo kenpia na ye abimisi biso vérité alobaka kende ndako anganga boso eza yango moto ebomaki na zemi okende ndako anganga na zemi tanto ke nandaka nganga toyeba te ke tango okei wana obima pamba te il faut tika eloko siko ntango nganga découvrir kaka wana zemi il faut fele nganga azwa ta mwana kambe te mwana nani nga asala nganga eloko te peut-être
amonaka ke moto osala ngeloko ya mokolo nazwa ye to confirme te ke asolaka ndenge kanganga mais to osala juste ka baanalyse opesa bahypothèse par rapport ya oyo ezolobama na internet ozomona YouTube balobi baguerre oyo ndeko alingi abanda sikoyo ifale azela no tolela Angelica kende na ye soki tokofingana mpo eza ndenge na biso eza nango mbala liboso te barbine yango nalobi guerre oyo osala sikoyo ifale pa asala ngo na mowei asatake na bato mosusu Angelica alamuki ata Angelica alamuki aloba clairement ke alingaka ye te mais eza problème te alingaka ye te akufa kenda alingaka ye te me moto akufi déjà ata olingi nga te nazala nga na bomoi te esala nga nini elo te na oyeba ku te ke moto nga nalingaka nga te mpe tinde bato bandolela matanga wana aozala te yango nga acontribue kutu te alobi cotisation ya kotia mais bino bajournaliste bolongola ye ke bolongola na motu na bino ke bozalaka na sara mobo ya journaliste parce que ndenge aza wana akotia na ye contribution na ye mais bolongola ye boposa na ye na baekiri na bino ya bahypocrite bokomona ye te aza kutu na posa na bino te barbine aotiasiko contribution en qualité de qui balongole journaliste babosanaka existaka aotia contribution en qualité de qui et en plus olinga mutu wana te obimisa omoni nde azala na so abimisi mbongo na atie na matanga akangi mbongo na ye oui olobisa mutu nayebi so boye olobisa mutu wana te de son vivant akufi botikala olobana te olobi kosala émission ya olimbisa ye après oye soki oclaché sur sa mémoire et puis olobi ke balongola nga en tant que journaliste soki boye ozocontinue kosala mpe baémission ya kofinga abozi so ozwi mbongo na otie na matanga omikangi te tozala amayele tokomprenaka makambo ezala kaka boye gabi na diana eza teke lokola nalobi boye ya barbine yebake eloko moko eproduisaka bameme se fete pas deux personnes différentes pana ye soki ekangaki ye te elakisi teke pana oyo ekanga o te boza bato moko te mpe mutu na mutu ana temps na ye tant so temps na ye eloko efere ekanga ezalaki distrait mais temps epa na yo temps na yo eloko wana eza ya olamuka donc atia pas ta contribution, c'est le mieux à faire. Bon, et là, le cause aux mbongo na yo, au bois qui en a fenêtre. Comment on a qui les ketchou à l'écart qui a ça qui live pour na koloba ndenge sarato la azo salut mémoire ya Angelica peu importe baronkine parce que en nani ndeko na biso azo kumisaka mingi Karine Mokonzi kutu boye Karine Mokonzi boye le ketchou à l'écart sali live alobi est-ce que Karine Mokonzi wana akondima yo ovanda na plateau na ofinga Angelica tandis que yebi ba bon moment o ba passa na Angelica malgré tout tout le monde avait na profil ya Karine Mokonzi a tie noir ndenge la que matanga donc c'est que azo compatir na bandeko ba les gens qui sont sages. Karine Mokonzi, à un moment où on est peut-être sur le canapé na Angelica. Yo mona Karine Mokonzi a salé émission moi où on le bague Karine Angelica bo. Elle n'a pas. Elle a vu son Angelica l'internet. Donc, mutu faut aux aramayeli. Peu importe ma divergence, peu importe ma indifférence, peu importe ma cambo beaucoup en langue, conscience il faut ça là. Qu'est-ce que je peux ou ne pas faire? Dans la famille, dans la émission, elle est clashée. Maman a bien sur YouTube, mais maman a bien regretté. Elle dit ah, nous t'as confié pendant que ma caméra peut-être ma caméra le bon siko. À quoi ça édifie? À tout le monde, nous sommes au salon, nous sommes habités, nous sommes au bonté. Nous n'avons pas bien de ça, nous sommes. Pourtant, nous sommes au gang, nous et libemba liboso na ekete libemba liboso ekena ntema yo bakisi bibembe mususu barbine tous abatu YouTube kosa biso te o ya vanité Angelica Koufi chaîne eso ya 60 combien de 1000 abonnés etikali bon c'est là on va live pas mutu mususu sikoyo kanti chaîne na so Koufi okay bo tsona to ba nombre ba abonnés za na ba okeni to ba même ku ba to ba landa ye wana MC Zakama ouais boye contribution pe ba routine te mais si ba to mingi pe ba loba ka ba fan de ba boma biso po ba fan wana to ba zo ka yo zo finga ba zo ye to ko tielo castel to ko tielo boye finga ye olobi bien ba to mité ma bête
oh bato mitema mabeso moni mutu ata encourager ozo finga ana mutu alingi yo te Barbine mutu alingi yo olinga salut na yo mutu alingi yo olinga otambwa na alima mais so mutu atinda o Barbine osala ndumba to sala ke osala ngo mais tam suye moka finga te tam suye sala ndumba te alingi yo te azo creuser tombe na yo ozomona linga mutu osali mabe aya reprocher yo linga mutu tango finga ya biso ke ba finga te faloko loba simplement que mutu azotindika o na ba commentaire kene likolo après so kene likolo na okito na se ka bango batala yo ozomona ba conduire biso l'erreur yango tango osala émission osala pona bango mais il faut rebenga bango à la conscience il faut salaka faut yebisa bandeko ke tano oloba bebisiko monike na lobi mabe na beti libaku boyebisaka nga ba critique na bino esala ke na sala mambo mieux mais tango otindika mutu ta bandeko pardon bo critique à biso critique elle très important et surtout dans ça la émission bon critique négative elle très important positive oui mais beaucoup plus négativité pourquoi parce que tant on a lobby makambo mabe o tenir debout yo recadrer prochainement dans ça la honte mais tant yo tindiki nga na lobby bêtise yo yé o tindiki nga lisusu kende wana encourager nga na mabe pe o timola libulu nanga donc ça ko aider yo pe na simbisio pau yo simba ko tonga na simba ko na to timola eza malamu te vraiment nomi ya ba koloba susu ko kana YouTube to mona ka ndeko na so le question le kaki abina tango YouTube akala bango basala ba clash basala na nyonso me batikala ko boire na ba maladie te mais na époque na biso na tana biso bato to na YouTube a facilité to komi na facilité ko boakela bato ba maladie ko kota bato ba ndaku lelo Fivette Mayamba aza victime ya mbasu na ndaku to ebite conseil ni ko pesa na bande ko na biso ba chroniqueur to ba chroniqueur ba zo ba guerre na kati ya motema pena obike aosa na muninga guerre za libanda te ke longi bokutani boko sa na semblable au sololi mais ba guerre mo ya kati ya motema ke pena ndanga azupe malade ya boke muninga pona ko loba baza d'abord mikolo pona pesa bango conseil te so mutaya finir une fois on répondre à tes deuxième fois finir on répondre à tes troisième fois yate donc bon on est tout lukato aider bateau bazo comprendre kama kamte parce que so il faut to vendre to sala ba clash to sala ni e ba nomi mabe pour nga comprendre ngo to sala ngo le motema to sala ngo ya semblanté sala ngo besté pour muta koufi bozo cracher sur sa mémoire ça c'est être les sort bozo ba sorcier et à cause apena bateau baza son cœur o pena so ba peso pena mbeli boma na ndenga bobomi pe donc bandeko to lukambongo oui YouTube batu mususu baza na YouTube baganya vika na finga te yana mutu mususu alambeka biloko ala like millions de lambela ki on a super 10 millions de vues a super ba 2 millions de vues a finga mutu te a tuki pe mutu te ala ki si biloko aider contribuer a zu ba vie parce que bino to boya ko finga e contribuer ani e ke nga ko fanda pana ndo ye ko finga tona ndo développer ko finga na vai na otala mutu manda finga nga pe na ko mo finga non mais malisumu na miso nzambe na to kolisa lisumu na miso nzambe donc c'est important te comment comment to ko cha suna bana to ko tisina bana oui bana bazaki même pas censé ko kota ba kota ba guerre wana yango zo memaka bato ba lakela kana mabe neti récemment no ya madinga uto ko déclarer ko lakela nenea aza esclave na yevi pourquoi parce que sentiment zo mema biso ebele te muta mayele o ya ko tout na temps te asala ba émission faut que non luka régler so ka ke régler non na mutu wana ba signata mikanda ke na manopesa autant déjà tant on dimi nyongo mona miso nzambe ke no futa o sali ki grodote nzambe na miso na epe ya mawa o yokilo on peka mbonga mon aïe j'ai fait quand ça comme esclave vite au monde buzo ba bisikeza tala malolo ba kosa ote malobe na pouvoir mama moka na ngaba ala ke la mwana nyama okufa ba tuta ata tuta mwana opima okatsa makada mwana otuta maloba mama na ye aganga la bomi mwana nga pourquoi parce que tant yozo loba maloba au monde lobi na sentiment mais batu ba pembeni ozo mona donc tous à la permis kolo boya ko kumisa nga na maele nga boye maela mutu ba yeba ngo ne lobeli maela mutu ba yeba ngo na ba act maela baganga ngote ya te le quoi sopendeni non mais les premiers ngati ko bima les premiers na classe il faut pas mona ndenge za ko s'appliquer wana le siko ko refaire croire batu que na oza maele
mais ça te que non yo fingi muto binga na maele o fingi muto insensé pendant que yo moko sama ma ben insensé que les jalousies pas côté majabu mutu mon côté chroniqueuse mon côté rekota na majabu c'est un problème c'est une chance na ye ce qui porte à majabu yo muta fongola kanga ki problème ezate on les a vie privée na ye mais alors c'est important mon vie privée ya mutu ko ya ko etala ngo bote bon nzambo azaka likolo atombola pa bambaka autant il y a pesio oui tant il y a pesio yo lingo banda ko se servir dans le lokola on dirait o banda ko faire o banda ko humilier batu mususu autant que o so na tiki a continuer boye eza pasi no betela biloka histoire moi muketo kata biso to banda fuki na limité to fuki na limité na ba confinement à un moment donné baisse yo kota moi baisse yo kota ko futa ndako komi na moi kokoso le père to na vendre zaki mukolo pango ande ko vanda na poto abota bana ba mama misato tanga boti bana ba mama misato mwana o bande ande ko vanda wana davina ya tikona futela te abota mi akoli ba sente akeva na famille mobile tant famille mobile ko yoka ne ezalaki te lokwa papa ando ke poto bande ko msuba zaki na babalaki ba ebisia yo vanda ana akengela lupango akoma okengela lupango petit frère na ezalaki wana bandoza mbonga ba locataire mususu mais maman wana façon bande ko maltraiter ba locataire on fout abela mbonga mai mais son mai ebimi ye fois 600 ans toka avant bino botoka et ko arriver que ton bon garantie sili to comment pena to zari pena traiter pour de bon à rien minimiser marginaliser on muta ko piétiner na makolo basa pena 3 jours yo soigne ça successivement vous comprenez lelo na tongo bo soigne bo lamba biloko bolia ngote pendant 3 jours on y passe on a monté ma bon minimiser bino juste après biso ko longwa biso to longo na juillet décembre bateki le pan vous comprenez na minute maman na comme locataire a comme locataire juste pour dire que mon nzambe soit pesio et l'accident ka pesio pour na libela batu so ba pesa bangote tant a pesio batela yeba ndeni yoza na batu lelo bisika comment foutela biso to foutela bisika bien to foutela bisika bien dans la hiérarchie da bena ya bien mais bisika ya comment foutela ondi maté a comment la commune nini tant so na tant commune wala bata commune na baloba na humilier bango pour non l'accès OK tant nzamba pesio tant on ekoki yeba ko conserver yango rendre grâce na epa nzambe situation yo mena na vie na yo banda ko yebisa batu ke ngana mena situation vie a passe mais le long nzamba pambolinga juste parce qu'elle a peut-être la passion ça quand il que pa nzambe nzamba pambolo et non ozo le nzamba élevé yo banda ko humilier batu nzamba botu longo l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute bible mitoloba ngam na combien on voilà bambote na bande ko ba occasion Hollande parce que to chité voilà mbote na bino penza na attention soutenir bisika na beta ki libaku en tout cas bolimbisa ngala za mutu mais loko esala me pas mutu ben perfection za ngate so na beta ki mutu libaku na saki so loko nini en tout cas bolimbisa ngai na za mutu alors on pesa qui leçon pour na bino moni ko tirer leçon faut retirer leçon ya moto eza juste que ça mutu nyo surtout au même pied d'égalité pour osaate que non o azaboete ata mutu aza na balabala a na besoin osape valoriser respecter donc c'est très important zala soko zala ba niveau normal ba standing normal bo on nzambe a garder yango esengi no saraka ozala na ndenge ya retraiter bat na ndenge malamu au minimiser te au marginaliser te au piétiner te pour ça bien na pesi encore un grand merci na boss ya chaîne na biso babi papa Kanyama bambote na yango wana et puis mbote na caméraman na biso zaki merci vraiment pour na musala ya kitoko Dieu merci derrière la caméra na pesi mbote na ndeko na bed o azape mupanzi azaki ko assister pe merci mingi na yo ba voilà merci beaucoup Naomi et Yaba merci na abonné na biso sur DKM Flash TV avec Barbine Mongondi quand na lobaraso ezamba liboso to mena vidéo nanga on s'abonner ou appuyer na cloche de notification chaque fois belément na biso bando kota o bando recevoir yango soki eza na place moto beti libaku ndenge ndeko nanga lobi vraiment bo conseiller biso bo pesa biso conseil bo commenter bo partager bo fingater ba commentaire na nous de pesa biso courage ya koya lisusu liboso na bino merci à notre boss David Kanyama papa David Kanyama merci na papa merci beaucoup à notre cameraman derrière la caméra Dieu merci Maemba merci à tout le monde dans Sinzingu Alternative valablement thème Christian Isaïe Scotch na bi ke bolinga biso po biso peto linga bino bo continuer ka ko s'abonner bo partager bo liker vraiment et ça la rabiso bien ceux qui n'ont pas besoin de tout le monde a ni kaka na même numéro merci beaucoup.